Ah, soki biso tolobi on levé père azoloba mabe. Hein? Bino bat boutique la nga ba commentaire ya bansongi. Naza pona bino e soit bino te mon frère. Hein? Takos na ndenga kosakana te. Weekend e bandi déjà oyebi ndenge masole kendaki après ba U Arena. Fallait abeti U Arena, abeti U Arena, akena Ovo Arena, ING Arena. Après Barena nae, akoyaki en Afrique, abeti ba concert tout, attend concert mon ko ratete. Et médias zadaki a ekende gauche zongo. Boyebi complètement na kati ya média. Ba comme ba média mususu be ba chaîne mususu bazo sala effort ba combattre artiste Fally Ipupa. Ben ndenge to ba toujours on combat pas avec la vérité puisque la vérité restera toujours la vérité. Bagangi ya bazao kaka bazana ba news te bazo beta ba concert te bazana ba concert moins mais ba mutu bazo chama kelele na réseaux sociaux. Bango mutu bazo ko ya ko tripoter vérité. Bango baza père ya mafinga bafinga na ntembe mais bango ne mutu baye ko babalo sa vérité bako maneti bango bana ma bango bafinga kate. Le monde en envers basali tout balongola ba changer ba changer histoire ya arena ba pesa arena ba kombo mususu arena simbaki te o boyema le king Fally Ipupa zotala banka po ye azali roi des news omoni avec Fally Ipupa mutako sayote ba news efanda kande pa na ye ça fait au moins le 15 ans mutu moko tazo ko tripoter bon toza awa biso tout ndenge na lobaka na bino toujours biso nos toza bana terre c'est-à-dire tchabale na se bala terre mutu moko uti Mars azate mutu moko pa uti Jupiter azate biso tout toza bana terre awa tozo mona makambo ndenge eza okende balobaki Panama kotika la Panama c'est-à-dire Panama ekeyama depuis oyebika batanga ba Napoléon banatanga ba Napoléon ngana oto zalaki te Panama ezalaki ko exister déjà. Et Panama eza monde ya fashion na ndenga kosakana te po kutirie nyonso mokili alidakaza na Panama. Et la musique congolaise est ambolaka pe na couture po lelo religion na biso be culture na biso to sangisa yango na makambo ya kitendi po yebika ba stervos ni akos nenge babima. Mais na kati ya musique nenge tolobaka ba yuma baza telema bele pe ba toro baza telema bele. Batebele bakanisaka so ozana mbongo oyebi kolata o kolata eza koezala na mbongo te kolata fo ezalaka fo zala élégant fo zala pe beau pour kolata beauté sa ebala na kapena na makambo tozo ba musicien tozala na ba Papa Wemba tozala na ba Koffi Olomide ba Redi Amisi ba JB Mpiana batandenge na ndenge baleka mais tozala na musicien manekente OK maison moko et ponier et le baki ye voya ka kotambola oyebi ke to bane ko mona ka ba américain ba tebele ba kanisa ke ba américain baza ba extraterrestre njoka bazaka ba être humain tibiso pour mona ba Kenya West ba Chris Brown bazo bengisa ba mona ba meza minene mais ba biso depuis musique na biso banda ya makelele wana mona kaka biso tozali kolo ngana lataka ba yoji ngai ndeboye ngana za na maison ba kuti na za na bilambe bele mais ata maison moko tena nezo audace ya kobengisa ta musicien moko mona ngai lelo na termina babale men ketchi na ngai boye me makelele kaka makelele bien eleke bele mais musala muke mais oyebi ndenge na uti ko yebi sabino ba news ezoko sala omoni Fally Ipupa ko wuta na mbala moko Abidjan ko koya na Paris mbala moko fashion ba invité pourquoi ba invité yo kanti eza pamba siko benda bileli depuis Koffi Olomide banda musique ti lelo pourquoi ba invité ka ete atambola na défilé nenge Didi Stone ba invité pourquoi ba invité ka Didi Stone mais Koffi Olomide ba invité pour Koffi Olomide yende musicien on comprend le point d'interrogation. Pourquoi ba invité ka Ferrete pourquoi même ba invité ka JB Mpiana pourquoi pas Wera
Vous comprenez pas tokomi, c'est-à-dire aux idées, c'est-à-dire vous comprenez niveau au pas makambe komi, ezalaki niveau na bangote, vous comprenez, makelele belé na média, mais musala muke, il faut que la vérité nde yangwana, lelo ozomona refali pour paza ko tambola tala lelo ndenga zaki na tapi, tala nenge ba parisien bazobela, tala ba na Paris bazobela na Chris Bon bazo tambola, et puis c'est sengona ndenga ko sakarate, po ozomona maki mwana mai mwana Congo mani yewana azo tambola likolo tapi donc beauté pe donc ezolakisa ke ezopesa biso crédibilité na na bamboka musunde bayeba ke bakongola baboga bazalaka donc tozali vraiment wana donc mwana mboka a présenté biso valablement et elambe efandi na nzoto. Imaginez siko soki ezalaki lotala na tai wana akoki kotambola bon ou bien soki ezalaki le vieux père. C'est qui est ozwanga carré. Donc c'est un peu ça quoi, c'est un peu ça. C'est un peu ça likambo kolobeza te mabende liwa okombane kinkadi ape mabe okombane siko fali pour bazo présenter azo préparer siko stade de France toujours que nazo que siko stade de France comprenez tubane koloba bozo chantembe est-ce que na carrière à Koffi Olomide asi ga beta basala boy ki babate belé boy à part ka nga beta sala munena beta ezala bersi. Roman me basalo Koffi Olomide zesu niveau neta ko kangote vérité ngwana ba faire ba beta basalo ba jibe mpena ba beta c'est-à-dire ni ko ba ke binon tembe yenko comme on nkoti nanko rompa bondi make bozo kokate bozo pola bozo ninga konde mate vérité ngwana moni media siko comme photo tfani sa vérité na ndenga bien na solo na binoka na ndenga kare sinon botika la kitoko elom Cincinnati kona weekend fashion avec Fally Ipupa. D'accord.